Congolais. Et plateau Makolongulu. Kilelo. Kilelo. Yo raté Kilelo makam. Kilelo. Kilelo. Kilelo, il faut qu'on tambola Makolongulu. Ah, papa. Ouais, mon nègre suye. Parce que c'est une Bible, tu versement la Bible, c'est une personne en idée. On l'a fixé. Quand tu Bible aux hommes, oh, Kalaming te kende. Pendant Bible Kalaming te to kende. Ils ont Europe. Bible biso ba tout monde zo bima. Comment les Bible na simbio? Bana ba créer en mindelete. Bible so fungo li mutu monde ati. Ya ngoma na Bible na ba journal ba nin. Ba tsaka Angelo Mundele. Satana mwitu mwindu. Yango sikoyo tulandi mama mindele to to rejetango 2022 Bible batu mwindu ebima. Lelo oyebi ke soki na boti bana basi par exemple ni bale misato. Komba Peniel opiate. Deborah na opiate. Fonani. Oh videos. Oh na boti mwana mwasi na pesa koma Peniel. Na lelo wa sale video. Na boti mwana nga na pesa kombo Deborah, Madebo. Lelo wa sale video. Na ko pesa ba kombo na te. Na ko pesa plus jamais. Tanga kala. Tozanga na ba voyant. Oyebi ba voyant ba ngala sama maboko. Pe banganga. Nganga ko mona ke nganga ye epa ya mutu. Mais nganga faye ba ngamne na ngo. Mais nganga tu na mutu ana ke mambo ina ngona yebi me yomo osani lo ba. Pas profiter na faiblesse maluba wana. Mère mo ba bungisa imbongo na nda kumbonga likelimba. Aki epa nganga mbongo bungi na nda kuna tu na bana ba loba te. Ne ya dagi na 3 bana. Abi na 3 bana oyo sai mo mta yibi mbongo. Nganga pa profiter na faiblesse maluba na mbongo na bato yibi ngaba bana o. Abi tenga ba koma bana yo. Na oyeba mwana o ayibi mama tangi mwana liboso komo nani exoxé nganga tel exoxé bana koma bana ba wera bakoba te sauter komo ya mibale komo nani oh Gérence Gérence nganga habité etikali moko yasuka mama linga tatone atangi o yasuka komo nani esoboro ngata bakoma besoboro na bakoma ba whisky bana babumbu besoboro ndoka te yoka siko nganga o mama okeno ko musika te muta yibi yo mbongo ana eze soboro ndoka te soboro abeba de moi ozomona taba nganga ne balia bat bambo ndoka te soboro ani beba de moi siko bebe muta yibi mbongo c'est ça quoi. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Messi, jouez libre.
Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Saratola TV. Vous abonnez. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Vous signez la Baxa. Vous avez 10. Il y a équipe. Vous avez un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Saratola TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Voilà, merci na ba abonné nyonso ya Saratola TV, ba abonné tout oyo bazala awa ba fidèle na biso ba bibato oyo ba lingaka biso ba vrai ya Saratola TV. Bonjour, bonsoir, ça dépend Herbokota la biso na chaîne na biso moko Saratola TV. Merci na bino pour bozalaka ebele, bozalaka émission yo vérité présentée par Problème Kendi moi na suka ba muke so bon comprendre nga lelo parce que naza vraiment la moi rime va boyoka. Moi rempizo déranger nga mukie. Merci na ingénieur Arce wazali bongo sima ya caméra pour la image kitoko wapi. Merci na bon délivre bon seke, merci na Jonathan qui vous na 10 amis bali un bon tonton. Maintenant déjà ba garçon tout, merci na Niclette Tangwa concert na nga moko ba yakati. Merci na Dimi Limondo mes condoléances artiste babi tokolela kaka na bayo bakolela Dimi Limondo abungisaki papa Klutu na bango vraiment oyo pe oyebi Dimi Limondo komela yebenga ekozala vraiment kitoko. Merci, joyeux anniversaire na janvier wata mokonzi mbotama ela munayo plein de succès mamba malamu ezala na ngambu na yo. Joyeux anniversaire na artiste comédienne papa Mandoski balobi il fallait to sala kama mona banenge sengeli ya moto banopesa ba plein matanga ya anniversaire ndenge ezalaka baye babotami mukolo mwalelo to tembeli bino pe ba joyeux anniversaire. Voilà émission na bino vérité ya mukolo mwalelo na yembeli bino bongo un bon tonton prophète moko molobeli ya Nzambe kasi azali génité prophète tuba oyo tokosolola na ye elongo na plateau na biso ya Saratola tokomika kosolola ne makambo ya basali na Nzambe mais na yeba tokolinga pe to découvrir ye azali vrai to azali pe kaka neti bayi oyo ya kuta na musala yango tokozala vraiment kitoko. Mais avant ya ko ba émission nanga Tikana loba, merci na Maître VK Deboué, Esprit Libre, Autotombe, Autokolobalilo, et les gars, Autokolobalobi, merci mon vieux, voilà Maître Vukananga, Olukinga Makambu, Okutanaye, merci na BBC Miel depuis Canada, na Montréal, wana, BBC Miel, moi si ya Pembe, ya Zakasola, Tambola, Bakangi Lumière, tout, ya Canada, pour ya Bimawana. Vraiment merci na Germina Moussaou, Babi Docteur, Munganga, na Biso Moropa. Merci na Sidonie Pemba, petite sœur, ya Kati. Voilà, Montréal, c'est quoi même langage, Nangaï. On a déjà plateau, on va découvrir prophète Tuba. Prophète Tuba, bonjour. Bonjour, Paulin, y'a Paulin, moi, na souka. Y'a Paulin. Moni, penga mesengwa. Banana la na posa naya, invitation na yo. Ba contrata mike ranenge zalara. Na dépassé que moi mike na bongo na matadi. Chez maman Fatou. Matadi kuna maman na sœur Fatima Motema Juno nazali longo mona ba kuna ndeko ya pe ndina yoko région d'invitation. Vraiment merci ngabe na profiter na bandeko ya Matadi bambote na bino bonne année na Dej Lembe depuis Matadi wana vraiment vrai ya Problème Kendi abonné à Saratola TV ya Tongo Sol Mbemba na bafana maman 4R Rose Bonga Babi lisusu na ni Rosia Masamba boza tellement ebele ba abonné à Saratola. Ah mais prophète avant ya kobandana nyonso tikana na kamo iloko na moni pa moni nini wo frère prophète yé plateau makolongulu boye kilelo yo raté kilelo makam kilelo il faut ko tambola makolongulu oya moni suye asa mokine achangate achayote papa kilelo de. Voilà, merci prophète Kilelo ya ngozo bomba musala nzambe ozoyeba musala nzambe mutu na mutu abi bisika zo mema corona ye. Voilà, prophète ezali mbala liboso oleka na plateau na biso na yamba pe yo na kolinga to mekana ko yeba biographie ya prophète azali nani auta pe wapi
Ouais, au moins, prophète Touba, la tête fonctionne pas. Ngayeyo, La tête. fonctionne pas. Est-ce que vous avez le bien en français? Papa, ba landade, ba yebi lona lobi, bona kosa. Bona kosa. Ezambala na ngali bosuna ni atana sarato la TV. Il faut pas sentir que oh Touba. Oh, Prophète Touba, la tête fonctionne pas. Ngayeyo. Voilà, Voilà, c'est présenté tous les gamins. ouais, car on est dans Tukoloba, prophète Touba, la tête ne fonctionne pas. Le bique est, oh yo, ceux qui azotent, azang sa thème. T'es pas le bique est, bah, sali moussou, oh, tout le monde va aller sur internet. Bah, t'es à quand même à la CGT, bah, à rapper, la CGT. So, ngai na terre avec ce jeu. Vous comprenez? Na terre avec ce jeu. Net na bique est, bah, jeune fille, bah, zolanda, biso. Oyebi ki na ba jeune fille belé ala moki na tonga brosser te mobala luli et dans ba jeune fille musu lelo a te fort de terre te mobala luli et dans ba jeune fille musu mobala luli te po ani et tamboli démarche hein dati tem o na ti aka mukie o comme no ti dendi mais tu donnes des années et on s'aime fabriquer ka c'est la temité yo yebaka ba musicien na ba prophète biso na ba théâtre to di karamas to yara na toli et dans ba mission ba pesa un message ba théâtre ba pesa un message biso to pesa un message comment que faire que mutako ressortir ya on obi que thème na nga on a pesi bino za liti dend na sens nini ya na bana ba se belé azoye ba ko tambola te o to tambola ndie ba coréen on ndie ba chinois mobala lulo ndeni simon ndie liba ya nguba mobala sepelo ndeni yango thème na nga na biti den c'est dire quoi moi si tango zo tambola tu marches après tu den peut-être on den prophète zemba fabrique c'est moi la zemba fabrique tu marches tu den baza bangune na biso basali na nzambe vraiment yema banzembo o binomo bo benga banzembo batamuki non papa la kusanga nzembo oyo bayima na lola batindia awa ebeti baza ba dictateur masse ba mission zo mona oyo dernièrement nga ba benga nga na centre moya bo felna na kene ko kota vena nga nani ouais ma mosapi moko de nani comme nani elokota facilité ba ba wenge vena biso nani oyo Blaise non nani ana wenge ni ana wenge na ba wenge o ba na ba jibe ouais ma mosapi moko elokota facilité Adolphe voilà oyebi ke Adolphe akende kotika basaki ya loso bongo bilamba na décembre awa mpona bofele okompane okomona mpe nga prophète na kotulu felo Adolphe akotulu la eza motema motu eza motema motu kokaba eza éducation fo yebaka ngo okompane pesa don mosu akozaza nango me akokaba te kakabako ozomona yango mona alobeli na ba jeune fille mobali mosu akosepelaka na démarche na yo. Vous comprenez? Moi, il faut qu'on dirait déjeuner. Vous comprenez? Oh, de nos peu ça passe. Lipa carré, gobelati, lipa carré, gobelati. Tu marches, après tu donnes. Au tambolo, den, mobile à recevoir la arche. Et ya, on dirait no yemba. Baza bandogite, baza basala diable, baza batolo la yo. Tu vois? Ngana mona José Nzita ayembela nzambe mais jour alibala na fali apesa enveloppe siko so bazaki bata mabe enveloppe na je ntenga kufa tena fone de to longola complexe yebo mabiso to longola ka ke kututayina ko fufa yeko cancela baninga mabe on pane si bien afina tambola makolongo nde baloba bongo mais to mona te menga na tambola yango bo tianga na arrangement so bo tianga je m'en fous on s'en fout tu me l'en fous on t'en fout. 2022 qui peut ayo oh obi ko sim bible ata versement na bible bi miseli biso non te o lu ka fixer ko tu bible zo mona oh kala mingi te kende pona bible kala mingi te zo kende eke wapi yezo ngero bible biso batu mwindi zo bima omoni bible na simbio bana ba créer en mindele te bible so fungoli mutu mwindi ate yango mona na bible na ba journal ba nini batia kaka Angelo Mundele Satana mwitu mwindu
yango sikoyo tolandi mama mindele to tozo rejetango 2022 bible batu mwino ebima po bible ya mindele so fungoli monaka Esaïe 1 Luc Marc nani sikoyo batu mwinde kozala ndenge nini ya batu mwino eza scandale ekozala ya ba vexe nango eza mo fungoli boye otali kabongo verset 3 okiti mukie mandiango verset 4 okitia bukasa verset 8 Paulin verset 8 apparemment bandeko susu so bayebaki te c'est un prophète comédie ouais kandi nalobaki ça va là prophète tuba la tête fonctionne pas un artiste comédien voilà mosakoli na nzambe obanda mosala o ndenge te Paulin omoni mosala nyonso lelo mpo moto akoma mécanicien akoma boye akoma jouer ezalaka don po nzambe apesi eloko akoforce ezalaka mabe les inspirations oyo déjà kola atalisi ya ngai na bandaka konéglige yango mais lelo nazopesa le meilleur nango na bato bazobengisa ngai na basalle de fête na bémission toujours le meilleur ezopesama yango sikoyo nabimi nango mopepa sika 2022 donc nabimi nango ka mikolo oyo bimi nango ka mikolo bandakala wana ozalaki ojoue ndenge nini bandakala bato bayebaka ngai à l'époque wana eleka na baambiance cool show bayebaka bébé fraîcheur baobi ke tonéglige d'inspiration te quoi nde tomonaka bamaster lelo bayeba nada eza bainspiration lelo kozalaka pole ocrée eloko moko boye lelo tomona ngo mpa bafali yebaka fali pupa lobilobi couronne lobilobi elimara lobilobi el pipe du wolo lobilobi ana aigle nyonso eza batitre so bazotala makambo afali yo sepelaka ozoseka ozosala maboko boye ozala nde warrior félicitations na bawarrior tout bonne année place bazali voilà prophète Sobatuba na kolingana tolongana na kashaki prophète tobombango moke tozonga na nsima na yo ya kibebe fraîcheur omoni wana lokola Paulin omoni bato mosusu totravaille na bango soki ozwi inspiration wana oyo kobimisa ngo epa na ye ye bule kake ye nde moto asali yo mais oyaki na makambo na yo tellement na fasango nalinga ngo mpe suti mpo ezala teke abiboye ndenge asala boye ngam nabimisa ye wana lakisa moyoke naza capable te naza moto inspiré nde nayana eloko wana ma tobuwaka ngo de eleka émission mpe boya tosote eloko eza te ata crête kaka eza te eza nini na yo nasala yango mpe su te naza siko prophète oyo nakotia mpe loboko namoni prophète mpe na famille na bino kangola franchement vérité prophète bato babanda théâtre wapi bon nga vraiment kobanda théâtre c'est trop dit nga azala nanga moto akomen show j'ai salé Dauphin Mbula Matadi tozalaka na babiwan tolongwe tokosala bambiance cool show bisika oyo bakoyeba bébé fraîcheur ti lelo nakomi na prophète bato bacourant eyemata kaka batitre eya kaka nde lelo sikoyo naza na agence na ngai ya publicité ya bato to bazolinga bakse sortir c'est ça et bientôt tozobanda besera bilo moko awa kombo nango ezali sélection des artistes plus 1 biso na biso bientôt na grâce ya nzambe kaka moi moke mpe na salove nanga Zorobabel aza na matanga voilà ezalaki mpe eloko moko fali koana anonce yango na annonce na nga mais vu ke nabosanaki nazalaki déjà emporté des artistes Fatou na Sunda marqué déjà Fatou bakundaki Sunda tokufa les deux akufaki le 2 janvier l'espace ya un mois bakokasi moto alia bango te kasi tokosoyola makambo yango kaka na ngambo ya baartiste comédien toza mpe na dei ya papa na biso motu ya kala papa comme oh la comme atona film la vie belle vena bidani mongali papa mongali na mongali mes condoléances na famille biologique et mes condoléances pe na famille biologique ya Naomi bazali bongo ba artiste comédien minso ba artiste comédien ba na day il y a trois personnes penza 2 filles na garçon na papa moko vraiment et ça là vraiment pas si na ngambu ya ba musicien toujours matanga ya papa na biso des fois ezoko baraka ti siko na tozi ba programme nyonso vraiment ti ekozala moi biso ki ekomi toko annoncer bino yango ekozala kitoko tozoko ba elongo na prophète Tubatuba avant toko ta penza na ba makambo nyonso na kolinga na to vanda muke na actualité ya ba artiste et comédien ozalaka epaki kebi
ozalaka epai Kikedi banda Kikedi abanda kotourne théâtre na ye trop de bafilme histoire ezala kaka bato kisi maintenant lelo baacteur bakoma kokufa bato bazosatake na ye yo ataki artiste comédien et mon par rapport merci beaucoup toute une question moko important omoni tozala bopalin lelo ndongo osala émission nango boye mpo mama nanga Sarah Tola TV so makambo ye soka wandi okufila balobaka mbamoni rompane moni pas zoro nga naleka kuna c'est mon vieux palin ayebi nga mpe abeti bamaloso marie ke nazwaki temps ya koleka na PST na voyage akalaka na vitesse mo babenge ngai mais na évaluation ya ma vie nazalaka maloso mpe nabetaka ka na groupe nde tozala daboye la mosu nga alinga polin te nde namoni aoprogresse boye nakobeta atake mo boye ntango odaye baoyeba teke motu moko na groupe asali obongo ozo kompone bayaka de rythme pa président la mosu yebi nete bacause ezoyala ngo liwa mosu mpe ezala liwa mpe ya nzambe obeli bokeye liwa mosu mpe ya liwa batake surtout période mikolo bato bakufa na normal bamisusu bakufa anormal mpo ani baliwa mosu ezoyela bango eza kaka baliwa nzela mabe kokata bavia bato bakaria ya bato surtout quoi papa na ngai azakangaka motema zoro babe nzambe akosunga kaka omonde ake bato bamuda akoloba loba na se fata kofi n'est-ce pas ça un mois esunda kofi zoro moto abaki tourne bongo eza caché na ye nde abimelaka moto azaka na caché na ye c'est ça quoi. Voilà, ezali bongo mais toyoki pe na kati wana ndeko moko azali bongo collègue ya Sunda nde mutu oyo apesaki soki kisi neni ya policier barin na ebite soki ozaki pe message wana. Bon banda vraiment matanga Sunda na nakiti mais na osuna bacteur na bango na zotoki kuna na njili. C'est ça quoi. Pour tout ça là peu moi séparation distance mais les autres là bami baza on a tous là na WhatsApp. Ina la reformation c'est tout. Voilà, merci. Madame Soussou, il y a information maintenant ya Kikedi to koluka to yamba ba artiste et comédien ya Kikedi po to yeba comment egoleka mimi na préféré na yamba lika parce que yé muto akozala moi mimi na bango. To so masiko na ki prophète Subatuba sikoyo. Awa elo parce que yango neto vandeli awa mukolo mwalelo. Prophète Subatuba doni lite ya kanda. Nani? Lite ya kanda. Aza nani? Lite aza nani ye nani azali musali nzambe neti yo na yebete aza nani aza homme politique aza député to nani azali musali na nzambe neti yo nayebi ete oyebi ete oyebi lite ya kanda te mutu nayebi eza pasteur John ye nayebi ete oyebi pasteur John mais nga naloba aux inspiré par lite ya kanda na nde nini est-ce que ndinga na oteya boye okinga na foxe voix est-ce que ndinga na lobela pe okinga na foxe voix te ya te a foxe ra voix na beta yo na papola yo mate ya nizaka bon na beta yo double mais ko continue non mais ngata on te ba avec sujet tu vois avec sujet vraiment na ti sujet mo mke na kote bana banza na biso et ça par exemple un thème na ngeza ni sur la foi c'est-à-dire que ça na ondima ato bima ko zonga na buto kutana ba kulu na ko kima njala to banga na Yesu Prophète Batuba. Ouais. Kulu na. Lichette na maboko. Si la foi c'est ça bon. Yo le biozana na Yesu. Ata bozo bunana mama bozo bunana papa soko makofi no kimisi ngite lobanga na Yesu. Ozana Yesu. Ata omoni lion. Azolanda bato ba kima ko kimate lobanga na Yesu la foi ko ndimande ya mwana sur la foi. Olingi mobali wana sala atala na sala. Yo zaka na ebongo. Sur la foi ko ndima mukolo ngo. Mobala sala rate paressé. Oh ngazaka na ondima sur la foi, ondima sur la foi. Oh. Faites batou. Tika mambolo bana moni lion ngazo na ba lion. Moni lion. Okimiti. Mais on lia yo. Oui, mais vous avez raison. Ba vexer musu ba tshela biso a pesa na de fête. Po na dit que fela ngama ko boza musala nzambe. Ate bato ka les mêmes thèmes na teo, c'est la foi. Nzambe pesi biso bo konja otamba lokola ba serpent, ba lion, ba nini tout ça. Bon ça biso loté. Après 2 semaines était mon diminué en général. Revenu pas général ba vivre là. Les bandes de sécurité, ya ba soda na kati ba mboa. Siko mboa moko za na kati ba kanga gete. Pasteur pena kokota na loma na bomboti akota boy fara na mboa. Polin, so moni mboa na muto modi kimba ba mboa. Siko
général atemi likolo balko aotala film eleka pasi aswalenga ningana bo mbwa pe afete bo alenga tia bo mbwa pe asali bo pasi akabanda mbangu wana général atali mais biso kondima général azwi mbwa azongisi na chaîne atuni pasteur mais yo olobaki na biso na biso bokonzi likola banyama nyonso ndeni okimi mbwa yoka pasteur na pema na moi général nzambe alimbisa yo ntango na ntanga ya banyama okakoma mbwa na kati banyama mosusu babanyama batya na bible te. C'est ça quoi, c'est la foi. Voilà, la plateau la mission, tozali bongo azali artiste comédien et en moko to kobeta lisolo tozo solo là. To sekape ko sekeza bien. Ko sekeza médicament. Eza médicament bino batu mingi bandongo na biso na poto et mo wuti bulo ofani na palais ou tala ba émission na Sarato ba émission qui toro boyi. Oh seka et ça la vraiment bien. J'espère que émission est dédiée na BBC Miel depuis Canada babi moi c'est appelé BBC Miel. BBC Miel ngape BBC Miel. BBC Miel ngape na pesi yo mbote prophète tuba yoyo la tête fonctionne pas ba funda so ba funda oleki mama ambition na kitoko. Libanga. Ibnene le mama na kitoko. Non na monete mais non sentir. Pas sentir toko na non sentir. Non sentir. Et na oloba prophétie pour na BBC Miel. Yo za bonzambe te awebi. Ah, bonzambe te na ko sata. Po oyo sale msa bonzambe te. Emisa ni kisata. En tant que msa le nzambe, il faut que charisme est-ce que yo yebite ke Yesu aloba na biso na sima nanga ba faux prophète ba koya biso yo. Oh, papa. Tokoksi message nzambe. O esi ekomama esi ekomama. Ba changer te biso ye to la to koksi kaka message ya nzambe. Asi kao. Prophète tuba. Tozo kana na lité ya kanda mukie. Yo lobi oyebi lité ya kanda te mais lité ya kanda zali muto azali reconnu tango lobi boy j'espère dara batunda ba commenter ata niveau batu bazoboya. Batu ba yo te na koki koyeba ye na vidéo mo kendaka concert afali batombola ndeki kalungu bazoboa ke boy. Ndi na ko se souvenir na concert afali batombola ke bazoboa ka ye boy. Bikenda nde baboa kaka OK pas artiste amene sa audience ba éviter ko ya bi força nde batombola ke baboa kaka ye na ki reconnaître ye boy. Yo na lité ya kanda boyela ani. To dobela nini? To bela nini? Yo no to bela nini? Te pa ma njozo tuka yo zolungo yebana na sima kombo te ya kanda. Te non. Muta tuningeza yo singala balinda banindi libana ye. Eza so kovela. Tezaka ke ndeta na ngana bimi pe boye, na leki. Oleki ne sinani. Ya koleka na kikaranga leki na kilelo. Kilelo ndi makambo. Yango wana. Kilelo ndi makambo. Mais j'espère que vous avez dit makaza ene na yo. Ene na ndeni. Kasi aza ene na musala. C'est bizarre. N'importe quoi. Ah, Paulin. Tous les gars. Neni. Oyebi émission la boye, na yaki kaka na kombo na ye. Émission za vérité. Bon na vérité ozo luka sikoyo, na carrière na ye. Bana bandi, ayebi loko te. Ayebi loko te. Et loko oyo nini yo ko reconnaître pas na ye ke marqué toi ba humoriste, to leka na message à tata. Iloni ateya, ateyi pe bato ba jouer. Oui, pasteur John. Dans l'église te. Tant ateyaka, eza po ba yaya bazonga na nzela. Mais église ba comment vous appelez matéya pasteur John basta nini ba moté yango. Parce que loko ni ateya ba bazonga na nzela. C'est yo za moi non pasteur John. Na za mona pasteur John te. Nde obi kende to sala ba émission boy. Ndo ba émission no pe boy. Ozana mutu mo banda ko rêver de yake na sepela na vie présenter émission bien. Et on prend idole na ye. Munjo anga sa théâtre c'est la ngana jouera bien, c'est ça. Ninga pe na pour ça passer John. C'est pasteur John aza idole na yo na makambo. Ti aza idole na ngate. Aza mutemana ko apprécier. OK. C'est ça quoi. Na sens wana. Ba sens wana. Ouais, tous les gars. Tous les gars na bandenge wana ezalaka vraiment kitoko. Prophète na yebité oza yo awa de ne bandenge like say biso yembe biso ba dendologie. Ya maestro Fabregas Eddie. C'est-à-dire qu'il est au tel à avancer, au lieu d'avancer un peu. N'ayez pas raté pour un. J'espère que vous avez
artiste et musicien moko yemba enko Fally Poupa. Il marre. Oh oh là là, Fally Poupa. Na yoka ngoko obayimba na Dadju. Obayimba na ye ngaye yo. Siko d'après yo. Nzembo wana. Diva bana mikiba olanda biso. Donc bino nzembo wana place mabe yo monizani. Yipsa C'est place ba enko wana. Ndeka falemba enku. Nde fala yemba kaka enku. Nde bomoni mabe. Eta mi balé. Si ça on a repé sur mususu. Ya na lobité. Donc fala yembi enku. Bomoni mabe. Mais na bakuzela bakofi bayemba ba enko. Kiti yolo kocho konjongo enku. Bomona mabete. Ba setri na kutu mosala nzambe. Ayema nzema bêtise mais le rôle ayembela nzambe c'est trina ayema nzema bêtise ko bomoni te boyeka pa ya Fally va yimbi enko ayema nzema bêtise na nzema na bete o ayemba elokwa motuya bato bakufelaka tala Yesu aye atango kati nanga bomona mabete ka ya Fally ndemba bandela na nzembo wana pardon elokwa motuya bato bakufelaka tala Yesu aye atango kati nanga d'après elokwa motuya oyo mona nzembo acha passer à tenezali oya mwa mukite papa nyose bande ufungola oyebi ya bêtise baloba ngosusu elokwa motuya ezali non ils a développé bato babomana na mokilo ezaka mbongo na mwasi c'est ça quoi c'est yo défendre Fally oui na l'accès bato ba comprendre kaka c'est ba mission net le benga ba mission mokili boye ne bato ba mission na ko benga bango ba yimba ba zemba mokili ni ba ba so ba yembi bo yembi bêtise mais nzambe ba yemba bêtise yo on a limbo ne pas être na à part être na zemba mususu ni nzambe ba à part être na yebi ke oyebaka bato mo batunaka ngai question bobinanga prophète batuba eloko o nini mama Miabel oui maman Miabel non obi ke mère a beauté na tendresse maman Miabel secret na ye ezalaka nini batunaka ngai oh maman zaka beauté aspect makasi mais ti le pesa nebisaka bango beauté ya mama yemba ngo na nzembo bato ba comprendre ta yeba sona tuno yeba ngo nzembo nini papa mama gardaka secret na na savon ya munganga ya yemba ngo na nzembo sabuni ya munganga yayo mwasi na mwasi kia mukale mima yayo sabuni ya munganga sabu secret mama ezalaka bongo na sens wana voilà prophète Batuba tozali pe na mosali na nzambe moko oyo pe azali mosali na nzambe oyo aza reconnu na monde mobimba prophète Denis Les ouais na yebi nzambe apetas oyo lelo bino basali na nzambe elo prophète aza manager ya mwasi ex mwasi ya pasteur Mike Alambai yo teke mosali na nzambe leboli na koloba na ye tant que mosali na nzambe wana vraiment pasteur asali abomination abomination c'est-à-dire que wana anglais nini eza ba terme ngilelo abomination yo papa komi commissionnaire ya mwana ozomona donc yo moko ma commissionnaire ya mwana penga na yebaka bakombo ya bapeniel ezala bakombo baser oyo na baeglise baza baprotocole baza baservice ya nzambe mais ngai lelo oyebi ke soki naboti bana basi par exemple mibale misato kombo ya peniel opia te Deborah na opia te mpona nini oh video oh naboti mwana mwasi napesa komba peniel mais lelo basale video naboti mwana nga napesa kombo Deborah madebo lelo basale video nakopesa bakombo wana te nakopesa plus jamais oyebi ntango akala ebi efase simele na bible na moyo ndiri opesa verset mais yo oza posa vexe te napesa vexe oyebi ntango akala tozalaka na bavoyant oyebi bavoyant bangalasanga maboko mpe banganga nganga komona ke nganga ye epai ya moto mais anganga fa yebaka muna ye nango mais nganga tu na moto wana ke mambo ye nango nayebi mais yo moko osani loba pa profite na faiblesse ya maloba wana mare moko babungisa ye mbongo na ndako mbongo alikelemba akei epa nganga
mbongo bungi na ndako na tu na bana baloba te mais azalaki na 3 bana abi na 3 bana oyo ça moko mutayibi mbongo nganga pe aprofiter na faiblesse maloba na ye o mbongo na bato yibi ngo bana o abi tanga bakoma bana yo na oyeba mwana oyo ayibi mama tangi mwana liboso komone nani exoxé nganga tel exoxé bana koma bana bawera bakoba te sauté comme ya mibale comme nani oh Girens Girens nganga habité etikali moko yasuka mama linga tatone atangi oyo yasuka komene nani esoboro ngataka bakoma besoboro eda bakoma ba whisky bana babumbu besoboro ndoka te yoka siko nganga o mama okende ko musika te mutayibi yo mbongo ana eze soboro ndoka te soboro abeba de moi ozomona banganga nde balia bato bambo ndoka te soboro ane beba de moi siko bebe mutayibi mbongo c'est ça quoi vraiment yango wana pasteur de nele satikelo wazo sala peut-être ça ontina bana poteka mo tika mwana sala akabwana frère Mike Alambai tika mwana sala parcours na ye azela moto akota yo komike allo yako tete na c'est pe ozozwa yona mwana bozo le kana mission ngazo mwana nga o tient le kana mission batu nga ba question mwana nga obwena ye ozuye bo non on ozobi sa réputation mwana pe c'est bébé déjà ici déjà bébé et bébé makas na sonne pas Mike Alambai papa comme commissionnaire à mwana biteka dans teka par-ci par-là il se fait à moi $500 moi $200 puis on a poche wana elo na bisi deniles asiko sala bongo ça mabe voilà tozi yo penza boye totie on fa le bara iti akanda pandebo yo pe pandebo kasi luga ya te otia boyo mona luga ya franchement luga ya akanda marqué makamutona na comédie makasi comédie o ni iti akanda na plateau asali o bato wana mito on va changer style et il biso lo ba Congo ba luba ba Swahili ndelo yoko panique yango wana azomo yoko panique wana te wani lo panique te problème ngalo wasali bongo okoyamba nga awa na petit na ngai kabulu waluba mama mati ngana te ya yesko yo interpréter au moins ko grandeur makam grandeur makam za musique to yamba yo ezali émission mais avant to yamba yo na kabulu petit kabulu oh akina poto te mona te akima ne répondre oh famille kindoleza makasi oh ti baloba mangana yoki alinga kende famille yaza na lutendele famille babisi ke so komika na aéroport kima petit peu aibi na e bon ba biga aéroport ba processer te petit peu na kene na aéroport te tant petit ka ba koti ke aéroport boy ba mat avion ba monanga petit dousola mbango victoire mbudi mwana zongi ozongi ni bobana ngaso na komi na aéroport na kima mwana kima azana Kenya oyamba biso mona oto na epe ba viam yango faut procession salaka ça la procession ya ah oui ça zo ebisa mutu likambo faut procession oui c'est comme mutu so comme na parler dama zana so dama zango dame ya yoto ya ye aya ko na parler bali ade lo rappel ba nini oyo le ba petit ba biso comme na rapport kima faut préciser so comme na rapport kima et là tu ba maman ba teka mapa oyo tam salipa lipa mwamba manteko fele il faut profiter que somba lipa manteka ofele yanki monso na Miami aika me tela nga DPO abandi odami mbong o me mbong anini o yo sa promotion bilia lipa manteka ofele faut le baka somba lipa manteka ofele ne petit ba bisaki so comme kan aéroport qui ma faut pas poser aéroport France toi ni c'est ça quoi voilà prophète tout bas prophète Matuba eloni to ko se baba Tuba Olanda ba bonia sakatola ako seka na ngani tina mtu afa ba iloka na lo ba pona ba para tous ça ba irresponsabilité tous ça ba irresponsabilité tous ça ba responsabilité mais tous ça ba irresponsabilité tout ba responsabilité tout ba oui ça même la sens inverse qu'il est l'autre bon tu comprends les bandes de l'émission le baki ta tête fonctionne pas OK au moni mutu oyo aza parent auti musala azungi ndako akuti mwana
aobela omonaka batambo nde balengi na bana mon fils qu'est-ce qu'il ne va pas non papa ça fait mal au ventre mbangu 51 ya soki nakendele mbudi kalo papa otobeta babruit kisimbi te na poche na 3000 akuti mwana osanza na pato tuna mwana adotuna mwana ndiye mwana mbanda meme tabota ye yango ndoki olali bolikamni papa libumpasi kanga mbanga tala matoi nyama bape kusema mbanga mobesu na mungu lingoyo lala batongolo kongo bololo papa sote mwana lekana ya pas la vie tout d'abord irresponsable tout d'abord responsable na sens wana quoi les messages na ngavema ndenge na pesa ba fan tout ya sarato la nazara na bino deuxième mission na ngaba kozonga na petit kabolo ezala indonde fort ya mabe veme ozala babike pas frère tout ba yeyo babitindika chakali ebete côté tout ebima Voilà, nous sommes ba titre te basambo na basambo te pas titre émission. ba moto Voilà, ba titre prédication. Verset numéro 1 biso net de ba to balanda ba bité prophète oui, on a prophète il faut être. Verset libaya totangi to fongol bible na biso bisiko zali to fongol bible na biso na verset libaya 1 Corinthiens chapitre 42 12 verset 13 makobe lobi boyi Prophète c'est là. na sisa C'est là no bandele non. Verset ni 1 Corinthiens verset libaya chapitre 13 12 verset ba makobe lobi boyi ba jeune fille o ba koli une éducation surtout to zubana o ba trop timide non ba lo ba français ba linga brutalité abimaki na copie na ye ba fa na ba soki acte mo eleki wana kopia seleki abeti mbata tala ba jeune fille wana ndenge ba pesaka ba réponse pa mbala na bango oh tonton Eric pourquoi tu tapes comme ça devant tout le monde c'est ridicule mais Paulin linga mwana bumbu bokene na bar mwana bumbu wana comme na wikabala bitumba asale acte mo esimi to beti mbata moi ça vena da whisky bo akata ne la oyo bena ya wili na oboya ya wili ko linga te comme na famille na osimbo ba place amabe moi ça bo mo na so continuer awa mabe we amakasi wana na encore ya avec celibaya ndina ngana lexa message à parole dans la bible Voici mon le bien dans la Bible. la bible ba page belé aussi ça ba page ça ba page so matanga te aswe baka Jonas na libuma mbisi amona pe matokolo comment faire destination na bilo bakati ezalaka c'est ça au bible de bana biso na quiconque nyama munene akota ndeni na bible au bible mtelo bibongo parce que tala kim kwa ginaza mama na nyama munene na bible azali Quel pastoral est long? elongwe parce que zinga ya sonda chimi jonpe na correct le correct on va toilette là tu veux et ça là c'est ça bible bana biso so tala on a 1 t na 2 na 2 t on a 3 c'est ça quoi Prophète comme ça mabe au cas moitié un homme de Dieu verset à mon côté pour ne devant ni boye ba to ba zela ba yo kata verset mo au partager na bana zambi mais bilo ozo bimisa wana mdirait encore un verset libère avec la bible là et ben là ba page ah non si c'est ba page news faut luga page monsieur na bible tout so tiango isa o yo mtoche te o bible mte komi encore un verset libère bible mte komi makomi de makomi anzam. Voilà, merci prophète Libaya to komina suka to kabona ngai na yo na yebite elo nini oyo oko promettre na bana nzambe o ba kolanda yo après to zonga opesa ba programme na yo elo no singa na bato to bazola na ngai fato e bakalo lenge to ko beta nzambe matolo izaka ateke papa botio akol shoboy likamke obeti matolo likamke obeti noro matolo likamke obeti tata mwasi matolo ozoli bo voyager fo beta matolo to beta ka nzambe matolo nzambe apesa biso ya no sepela nzembo mikolo ba yemba mingi to beta matolo ye beta mapesi bambongo papa beta matolo ale matolo ye beta matolo abike sera na place avant da ko yina yo ina poani nzembo na ya yembi bien kolo matondo eza matondo ya matolo te bonga na ya matolo matondo merci na kikongo no matondo azana soyebi matondo azana nani oyebi te moni oyebi te matondo soka azana nani c'est ça quoi matondo oyebi te soka azana azali
Matondo vrai moyibi. Vrai moyibi matondo. Aïba yon. Ça j'ai. Yo mon ate bato na koma matondo. Ba vrai moyibi. C'est que ça bon ndenge on ba matondo mo ala na biso. Matondo ba vrai moyibi. Vrai moyibi. Ndenge osala na te. Voilà, merci prophète Touba to komi na suka na ebité numéro contact ba dédicace na yo et ça la vraiment peu bien. Numéro contact na ko clôture avant na appel numéro contact na ngina clôture na prière mukie na bato bala na biso. Mutu nyonso alinga tilanga mbongo na Orange Man na taye loboko babi bayebaka mosala nzambe na prophétie. Nazo sakola problème awa senti que na mosala nzambe pendant na mona oboyo pendant na mona bo Dieu m'a parlé pour toi pendant na mona boyo na famille na bino oza mwana mobali pe kola zo yebisangai ndongo zana soko lingo sokola olongola bilamba so lingo broso tia pe suda na brosse na kosi papa osite yango na batoto bazolanda biso kanga misu na yo Mais on le biga makambo ezala ye osala ma déjà. Bon, so na on a l'objet so ya lokota banya na kosi na lobiga na amu ba yebi kanga misu na yo mona présence na ngai to bondeli olongo tela nga $100 nzamba ozungu so $200 olongo pesa nga $50 nzamba ozungu selo $100 so pesa nga ta 10,000 nzamba ozungu so 20,000 mais oh prophète naturel descend en Orange Man ni no te ya bona oganga boyo mono ngote de Dieu de bolai kandi apesa descend na ezungu sele peka descend na ye oyo alandi matea oyo atie loko te na Orange Man na ngai bitumba nina bandoki na buto lelo nzamba kota ngo te bitumba bi mutu na makolo kokota te amen so ba foya abolite akanda te tala mutu compara Zana bitumbo mutu na makolo kokota te mutu akabelo mbongo te so ya mutu acho frandi te nzamba ko basala nzambe bokoma koyamba mpona mbongo matolo te bongo ta yibisanga na tiboyo na pesi numéro na ngai obisinga bwaka ba dédicace na bwaka ba job ba yohan ba ta bible sera kala apane to bwaka bato to mona net ba beda shubogos patron beda shubogos njeta malele papa toni motema malamu na bwaki na musika mobala pembe karola était full boss bina filé papa ni frère mimi radio na pesi mbote mutu ba combattre mingi pona bolamu na pona bomengo nzamba pesi ne ba combattre full boss bina filé kolela kate soki nano kufite nzambe nana lobite ige kokamwaka te soki bazobundisa yo polo yebaka oza ya nzambe bina file full boss nabwaki mpe masa na nga agashi na mbinja ozone nzamba kabine aochange tout euro france fambonga mobutu livre sterling bambongo mosusu na mwana te nabwaki ye nabwaki batoto bazotala na biso nabwaki mwana mwasi oyo so nabwaki ete osilika mwana mwasi oyo so nabwaki ete osilika kombona tina suka to sisa omona wote nalia mbonga bato libanga voilà prophète numéro de téléphone. Voilà, numéro de téléphone est plus 243 85 35 52 16 8 nasuka plus 243 85 35 52 16 8 nasuka benga ngai nakotia loboko oza na posa obima libana mboka oyo famille kindoki makasi baze kase ba voyage na yo soyo ka obenge ngai na tio loboko ba voyage na ba Kongo kofungwama kisantu wana olemba mutana potaki tela mutana kini mutana poto mutana kini olemba ba Kongo olemba ba Kongo yo moko ona posa peke obima okepe yo no kenda te o papa na ngena kende este benganga na tio loboko ba voyage este no fungwama yo za kota côté volonté bimaka te yo za na quartier gagami merci vraiment beaucoup
ndenga kosonga biso kaka namoni mpe mwana mobali moko kabisika bosala awa cameraman kombo na ye nani matondo kombo na ye nani Axe nzambe azotalisanga mpona cameraman axe nzambe azotomboli makasi me namoni bitumba na famille bitumba makasi me namoni likolo ya libanga natuni nzambe pourquoi likolo ya libanga nzambe abisinga enlèvement na ye botombwami na ye namoni bajoué na compagnie moko monene na Willery ya Paris Foot bazonga makasi na olandela bamatch na okata bapapier c'est ça quoi. Voilà, merci na présence ya prophète Touba, merci na yo vraiment na présence na yo lelo na plateau na biso esengo mingi ya koyamba yo esengo mingi ya kozala na yo merci pour répondre à invitation na biso vraiment boende ezalaka boendi to senga merci na ba abonné nyonso ya Sarato la TV merci na bon livre Monseke merci na Jonathan qui vous na 10 amis bali un bon tonton merci na Génie Axe ozala ki bongo sima ya caméra soki bo sepeli na image so bo mona ma B Axe ce qui est bien té Axe ce qui est bien Axe. Voilà, merci na bino nyonso, merci na Nicolas Titangwa. Merci na Nzambe o ya batele ki ngai vraiment, merci na Nzambe o pe ya batele ki ngai na yo. Merci na biso nyonso pe balandi ya Sarato la TV, merci na BBC Miel depuis Canada. Merci na maître avocat Kadibou Esprit Libre, merci na Chacha, Chalala. Chacha Chalala Chacha Chalala depuis Autriche, merci pe na Chacha Ndembe la Barbara moi si ya mwindu ya mbiji merci na yope merci na ba tutu o balinga problème mukendi nazali wana akozala pe na bino tokosala toujours mosala elongo na bino merci ngai na bino excusez ya Paulin excusez bakoti nanga libanga usala bien Christelle Bassa moi si Nzambe moi si abivia mibalite ayi porte hotel te nazasi pona beauté na Christelle Bassa moi ça pembe mono mukie ali andeni merci et Dieu merci prophète tokabwani bongo lelo na prophète tomoni bongo mbala simana invité mususu bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440.